Bonjour, 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 mbote, mbote, mingi na bina nyesi tobe boninga mama ili anit. Boni ba mama, boni ba papa, boza bien, boni ba santé. Bwe, ma vipi miko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga santé za malamu, bola muki bien. Tolobaka toujours ke kolala kola mukeza ka habitude teo. Soki nzambe apesi pe mabomo e pe na libota na yo kumisi nzambe. Opesi nzambe merci parce que mingi obatiki biso mko lelo. Bakana kiteke batika biso nzambe kana mabongisi na ye. Yangwana soki nzambe ala musibina na tongo liboti za kimia bolamuki na kimia na esengo fo okumisa nzambe me kokanisa pe ba oyo bazana ba problème kokanisa ba yo bazana ba hôpitaux na ba ope bazana ba prison po ba musupi ba kangama ba par défaut hein ezanga raté ba musupi ba kangama ba par défaut bazali kokanisa pe bango ba mama na ngai na pesi bino mbote wa ezali ya bino mama Eliani tout votre deuxième maman la reine mère de la mesena ko bisa bino ke bobenga ngaki mieke nkaka merci mingi bandeko na ngai. Merci mingi na bande konanga o bolinga mama Eliani tu. Merci mingi na o nyoso tu bosepela mama Eliani tu. Merci mingi na o bolinga ka kotala be mission ya mama Eliani tu na ba toujours be mission ngazaka significatif na ba be mission nga na sala keza pona o baby sate ka sezela kande pona ko bungisa ba mama. Ngazaka pona ko bungisa. Ndeko ta muso kutana nanga ka lelo naza mama Eliani tu na saka be mission sur le mariage. Na sera ba émission culinaire et les colonnes on a un service traiteur la providence sur aux un mariage na yo ya mwana olingi feti le kakitoko ko hésiter te benga maman Eliane nitu le loto solo la ba maman boyebi kinga na solo rami makamu du vrai du vécu o le kanakati na bakati banda kuna biso mingi je suis pas vraiment dans les dans les polémiques na zara kuna te amo pe na ko trébicher na koti mais wana ezala penza makamu nanga te makamu nanga mingi ezala na ba du vrai du vécu o ezoko le kanakati ba vina biso du quotidien ya wonde le kanakati ya Eliane nitu TV ba mama bino muka mutu botala kangai te ba papa pe batala kangai et surtout le kwana sara mingi ba émission na mambo rolamba ba papa o ba sepela kolia malamu balinga pe kotala mama Eliane nitu eza papa biso ndenge bomoni na chesa ni nanga boye eza significatif na chia yango pamba te parce que papa abenga kinga papa André atindela kinga photo ezalaki boye ndenge papa André atindela kinga na kanisi sanyo bozomona soki na bendi yango pembeni bokomona ezali eske koya pembeni voilà soki na bendi sanyo na pembeni bokomona yango ezali loso ntaki madesu na viande na mopanzi nango pilipili loso ntaki madesu viande na mopanzi nango pilipili ndenge bomoni yango wana papa abiso ayebisinga ke mama Eliane na mokili lelo mingi soki mobali abimi libanda bato bakonana mobali a déconné a trompé moi sina ye asali moi sina ye boy mais na koyebisa ke mama Eliane nitu il y a 2 années et des années ngai papa André na lia kaka boy atindela nga photo atindela nga photo na WhatsApp ngai papa André des années na lia kaka boy bachelo loso boy pondu likolo loso pilipili na mopanzi na viande boy est-ce que moi si akoki ko servir mobali na boy soki pe na réclamer que yango yo servir mobali ko sabina so mobali ga yango una sani nango nyapela lembi na sani na cheli bloko timabini na sali bloko yango na lamba kiti na lambi losoti loso yango na cheli yoko na cheli losoti pilipili peza wana nini nango ezangi wana pilipili ezate na cheli yote boy na boy mama Eliane ngai normalement la sepela kalanga bongo te ninga chela kanga pe na sina yebisa ye mayo karate parce que tant tozoko la mama to mesena banda kuna biso komona penza abinga naza mutu oyo ke papa na biso banda kozala très bien servi et pas ya mama na biso mama biso banda ko lamba na bakuli ndeto banda to benga kangwa bibakuli mama ache awa soso ache awa ndunda ache awa makemba ache awa kwanga ache awa loso papa akolia na guna na eloko oye alingi kolia papa kozwa sani akosani ni ako se servir mengai mwasi na ngai a servanga kaka boye ninge mona tindile photo nenga service kona sepela na ngote parce que naza ba genre mibali oyo na linga kozala bien servi na linga kozala bien servi en plus ce comme ko les reproches mais attends moi c'est mobile attends na tina basani séparé bilo kono c'est ça kota kana libumuti ekota kana libumu tina tia basani séparé bilo ekota na kana libumu
Et au sangana nango kaka, mais na sina tchelo déjà. Et ça li nini? Ba maman. Basi tozaka ndenge moko te tokokanaka te. Mibali pe bazaka ndenge moko te bakokanaka pe te. Mama soko ozana mobali na yo na kati ya ndako, linga osala oyo mobali na yo alingaka. Mobali pa kolinga sala oyo mwasi alingaka. Mobali na yo aza na posa se sentika aza mobali. Aza na posa alia malamu. Aza na posa ba servir ye. Mais servir ye. Eko sala yo nini soko servir ye malamu. Abi mama nitu kaka boye mikolo nyonso. Mais soki bapaya baye na ndako wana mona kamati surtout so bapaya na bango église moni bato balinga kofingisa ba pasteur eza bino ba mama ya motindo oyo soki bapaya baye na ndako surtout ba o diacre na bango église mukomusu to yamba pasteur na ndako ngana boyi mosa sambela te kende na okena ona bakubesambela kende na yo ngana za nga catholique na kenda na pa mama Maria ya kenda na na église na bino ba évangile na pekisa pete na boyi pete mutu na mutu aza na choix na ye me mukola yambaka pasteur na diacre na ndako mama Elia Nitu abimisi ba bokal ba bibakuli nzoka basani ne zaka na ndako abimisi basani na alambi soso ache soso awa alambi pundo ache awa alambi makemba alambi mipanzi mama Nitu nazo tala kaka ndenga servir azu biloko wana nyonso tu ache na mesa sali mesa mama Nitu ache na basani pona basala nini balia lokola nazaka violente Nathalie nenga servir basisi kolia bakei na ebisi sikoyo modèle yo servir pasteur na diacre pourquoi nga mobali nko servir nga boite ta sikoyo basani nyonso tu yo tozakana na ndako nga na serva ko ndenge wana ta yo moko est-ce que ezala te nko servir yo bongo ta be munoko kaka munoko alinga ka reproche te basele reproche ya on est kopesa conseil muke ba mama yebiso ba papa mingi batalaka ngo ka mama Eliane obike mwasi na nga changer bandolo baboy mama Eliane en tout cas ndako nange ko tekime bandolo baboy so mwasi na nga silika na cheka mama Nitu talaka no ta mama Nitu yele bakane soza mutakanda ko talete na lo baka soza mutakanda ko talanga te poko sepela no nga te abili lo bananga pe koma na ndako na nga abisa mwasi na nga soza mutakanda ko vanda na nga te poko sepela no nga te ngabi o papa chiko ba bia oui mama Nitu nga bindengo servir pasteur na mona diacre pourquoi ko servir nga boete na bana ko servir yo boye ya bi atasko ko servir nga mikolonyo sotute ata na weekend mobali aza kolela moi ça servir ye bien ata na weekend ko servir nga boete ye kaka boye ata bino moko vraiment mama ba mama bo talanga est-ce que ba servir mobali boye ata bino moko penza nani oya koli na papa te na mama te na ndako mona ndenge ba mama na biso ba ndako servir ba papa est-ce que ba servir ka mobali boye azu pe na pilipili ache na mopanzi pilipili ezelo ko servir mutu te bato ko servir boye za bana oye quantité oyo mwana kolia na servir mwana nga quantité oyo bana pe apoteza est-ce que c'est bon o mama rajoute encore non c'est bon atabino moko ba mama ba servir mbali boye te okopi ko tshela mbali pilipili te peu importe mutu bachaka pilipili à part il faut za na mwa eloko no ya pilipili ochina pilipili na yo na mopanzi pondu ezala na bakuli nango loso ezala na place nango viande ezala na place nango mutu oyo aza kolia yinde ko se servir na quantité na ye quantité ya libumu na ye ndenge oyo ako se servir. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur ngona boy. Ngalo sona madesu na pipi na mopanzi. Maman ne te soit pas chelio biloko kolia boy pe. Vers pas chelio te Tu poses ka biloko asimbi ake. Wana pas chelio bopum ko na pas sepeli ceux qui pété. La lamba déjà biloko mais avant de kaka télévision wana lokwa na yo ki balobi ke bakocha ba temps ya batokotala ba TikTok ba Instagram et aux amabete ko za malon parce que ba couple mingi koti mbilinga. Ba couple koti mbilinga mingi likolo bato azolekisa temps mingi na réseaux sociaux. Eza na ba parents musu ba ko kosala ta ba devoir ya bana te
pour les réseaux sociaux. Maman banda vendre ki TikTok. Matisanga kosanga na TikTok. Matisanga na zana makamba koloba. Mon maman vendre na TikTok. Vendre na live pendant 4 heures du temps. Tant que ça la taba devoir ya bana ezate. Tant que lamba malamu na ndako ezate. Pour la temps on a nyonso. Azole kisango wapi na réseaux sociaux. Réseaux sociaux za mabeta. Attendez to la ben mission bo to na posa botala. Oui, mais maman programmer tana yo. Bongisa tana yo. Loba ke na 2 heures du temps na réseaux sociaux. O etikali na kozotana nga koskoa ba sani nanga, na kozotana nga kosala repassage, na kozotana kosala ba devoir aba neza important. Maman, ceux qui olingo ozana libala ezana ba norme nango. Moi ça ezana ba devoir. Oyo il faut ça na kati ndako libala. To kompe mobali. Mais mingi zaka mwasi. Neti kolia boy. Mobali akota na cuisine te kalamba servir mwasi. Mwasi mutu akota na cuisine alambia servir mobali. Soko servir mobali. Mundele asali biso ba sorti ya ba verre. Verre na verre eza na musala nango. Soko servir mobali na yo mama. Verre oyo ya boy. Yango kotia mobali na yo pour amelela vin. Voilà. Verre oyo ya boy mama. Yango kochela mobile. C'est vrai ne to uta na bamboka na biso. To uti mboka epai ni epai. Oui, batunyo surtout te ba parents na ba banda ko mela vin na ndako, ce qui est normal. Ya mutunyo surtout te ka koli na ndako na bango ya papa za koli azolia vin. Boy ba ki ba papa ba na ko mela na vin o bazo benga sangria. Ya ba banda ko utiliser makasi na Congo. Eza ba parents surtout te, oui, ça c'est vrai. Qui papa moko azaki soko azoli azomela vin na mupanzi to boy. Non. To kosa na te to kosa liboma te. Bato na bato ba uti na classe sociale ya vie na bango. Mais comme on dit qu'on apprend tous les jours, tant on te comme ce qu'on a mboka mundele, essaye un peu d'apprendre de bonne manière. To apprendre de bonne manière. Ceux qui au servir vers o yango eza vers ya vin, vin yango yo vin na biso eza déjà consommé. Vers ya vin yango yo. Kotika pe moto a se servir vers vin na yeye moko. Ezaki mo fond ya vin yango wana. Moto a se servir vin na ye moko. Soko za mobile na yo, oso yebi mo quantité amelaka okoko servir ye. Moko kiko tika ye mo asani a se servir. Acha na quantité oye alingi. Tango za na verre à vin, zala pe na verre à eau. Verre no pe ya mai. Ezala. Soko bi ochela mobile na yo mai. Nazolo bela bapa te nazolo bela mobile, nous parlons du mariage, c'est normal. So bi ochela mobile na yo mai. Cha mai comme ça. Mai koki boy. Kocha mai teti otondisa awa. Non, ba maman. Non, ba maman. Ce qui te sera bien sur le mariage, on apprend tous les jours. Moutonyo surtout ayebi na ye. Mouto ayebi ta azate, mouto ayebi. Mais, et koko zanelo ko mususu moninga salaka yo salaka te. Soko moki moninga salaka boy. Nga pena luka na sala boy. Ba bonne manière ya mutu fozwa. Ozuma bonne manière ki salaka boy. Nga pena sala puis biloko nyo surtout balakisaka yango. Mutabota mina koyeba makambo nyo surtout azate. Toye kolaka kaka. Biso so to apprenaka du jour au jour, toza ko apprendre quelque chose. Maman ngande ko moi c'est ce koza na kati ya ndako libala, ulingi libala neza la bien. Ye kola kolambela mobile no malamu. Ata chaque jour to bando servir ye, o banda ko tchela na basani ye moko se servaka. Ndenge to kendaka musala eza facilité. Ça j'admets que eza facilité. Mais na week-end servir mobile na yo. Ce que vous avez mobile na kovanda na mesa. Mais en tout cas, na ko conseiller te que maman au servaka mobile boy. Ce n'est pas bien. Mais pilipili ko chila mutu te. Mutu faut tia pilipili na quantité o ya lingi ko servir mutu pilipili te. Il faut tika pilipili à côté mutu se servir pilipili na quantité o ya lingi non o yo lingi. Non o yo lingi o eza ko servir bana. Eza ko servir mwana. Mobala na bisinga mama ile anitu yango no monaka biso mibali soko ke libanda ezala kaka pona olinga monso naka pona posa nzoto te okolinga monso musuka pona qualité ya service kaka ya service mama ile ani okeye pa monsi moko boy omonenga servir
et à kaka ko déconner OK na ndako mo ndenge moi ça servir biloko na table et pesiona pour ça o mituni oya nga sala boité pour nani ba maman basani oyoyo eza réservé ka pona ba paya te avant qu'on servir ba paya na basani kitoko il faut au servir nanu mobali oyo ya yo po inde mobali na yo yende apesa ko bisengo yetango pasi petango bisengo mobali na yenda apesa ko bisengo mobali na yo c'est ton homme mutu oyo yo lingaka il faut servir malamu ba mama basi ndenge toza boye mwasi na mwasi mobali na mobali abeleni alingalaka mwasi na ye mwasi moso akokozala na mbeto aza na ye faible akomisaka mobali esika mobali alingaka te mais na mesa na service à table akanga mobali kana service ya table ndenga servaka mobali na table akanga mobali kana elambeli na ye ndenga lambaka soka lambi acheli mobali biloko na mesa mobali avandi atala bi wow jeune femme mwana mbeto aza faible ke na mbeto penza répondre ka penza na batanta mobali na été luketo penza balolaka yango penza comme il se doit te caresse kutu ayebi te ba préliminaire ayebi kutu te akena noka na bulu yeke kaka toleka papa toleka kena no kaka ndenge wana mais ce que mobile tango ota la côté mesa bi non moi c'est dans la côté mesa wow a convaincanga donc côté wana mususu mobile ko sala kata ala kisaka lelo boye lobi boye ça passe mais na makambo kolia na kolia boye mobile mutawa ko lakisa moi si ko lamba te bande konanga ezana biloko ebele mobile na mobile alingala ka mwasi alors eloko basengi table eloko ya kolia ndenge nazolo baba mama il faut linga ozala ka makasi na ba côté nyonso okokoka ba côté nyonso 100% te mais ko sala ka effort est important ba mama soki mutoni ko vanda bien na kati ndako libala na yo il faut kozala ka na dialogue ko sola kana mobile chéri lo no sepela kana ngote pa nanga o mobile epso ki ngai bona linga tenga bona sepela ka tenga boyete oza ko se corriger malembe se ko lingi mobile so ko za ko se corriger te se ko lingi te moi c'est libala vraiment je m'en foutais. Le mariage n'a jamais été acquis. Moi, si elle libala avivakana, je m'en foutais. Moi, si elle libala avivakana, assurance totale. Pour bon, na kata ba pasteur ba divorce. Kamuta ebi Bible banda Genèse tin Apocalypse. Mazo divorcé. Bon combien de femmes to kutanga kana Bible te. To meka ko bongisa, to yekola. To bongisa ba mama. Ndeko mwasi ba lobi otala kanga. Yo o chila kambali no boy lo sona madesu boy chaki madesu o chila kamobali no boy bongisa omi yebi yo moko omi yebi bongisa ndeko na ngai pamba te soki mobali na olelo abimi libanda akeye sika moko ba servir ye ndenge o ya lingaka mama ménage à toi ebandi ya ménage à toi ebandi abandi kana ndako boy ah non lia nanga ite ah na lia te na leki McDonald's zoka lokuta nzoka sale kake pa mélodie à servir y aller nzoka sale kake pa mambweni à servir y aller puis faut boyer baké nepsa bino toujours no comprendre à te point boye bango bien que moi si mobali oyo azana moi si na ndako soki kaka mobali wana déconner ke libanda moi sona libanda lingaka pe ko sala nyonso par tous les moyens pour gagner motema ya mobali e banda kana na salon na makambo ko lia aza ko linga ke na lesa moto libumu malamu soka longa na mambo ko lia bon akina ona makambo mbeto ke na niku na bien pona kanga moto basi mususu bazali azani na posa ko zala femme légitime te bazali na zo bisabino basi musu bazazane na posa kozala te kebo azali wana marié na mobali na ndako ba mususu posa na mobali bazana ba ba deuxième bureau boto na uti Kishasa mususu alingi azala ne kaka deuxième bureau mobali zala na mwasi na yo kuna ko tia ye kakate api bolo bakabato basaka ba misalo te sexa so babala te poni mingi ba deuxième femme ndebo mona ka ba tout mona ka mibali na bango te so to ke ne mo musika batama boke tout le monde a mis balle dans la banque. Pour la plupart d'entre elles, baza ba deuxième femme. La plupart. Baza ba deuxième femme. Moi, si on a ligné mon balle à moutangas année deuxième bureau, année la procès à la balle 24 sur 24 t.
aza na posa liberté asa makamuna ya salaka aza na liberté pour aza sous contrôle mobile te mobile contrôle te obimi oki wapi ozanga ko sa après phase à deuxième bureau ce qu'on a qui deuxième bureau ba lengela ka mibali na modèle moko mama yake na mama na web c'est bien vérité ba lengela ka mibali na modèle moko ko lambela mobali atie ba bakuli atie biloko ko lia atie vin atie mai atie ba fruit na mopanzi mobali allié so mobali asisi kolia mobali akoti na chambre alali so mobali alali pa koti makembese betami baso beta makembese na bango 20h mobali asimiza asani azunga na ndako na ye patike na ye libre akepi ba shida na ye so zali makambo ko sala bino bozaka te mona ka mibali na bango te yango ba fiango bato ba kana mibali bazalaka mingi ba deuxième bureau bato ba théâtre mingi ba deuxième femme na bisi bino ngo lelo la plupart d'entre elles baza ba deuxième femme ba yebi ko lengela mibali na bisi bino ki deuxième bureau na kishasa ndenge za ko renya na za ko bisi bino bande ko boko buya ki deuxième bureau o kapeza bi ngaza posa mbali za mbali 24/24 te yani nango aza na mosine kuna ayaka kaka kena ni bakakima mbali te tabisa bino ki mukili changer kala ba mama bazala kaza na posa za mwasa libala na kati ndako lelo ba 16 ans posa za na deuxième bureau troisième bureau po mobali akipa kete azala na tana ya kosama makamu na ye alingaza sous contrôle ya mobali te bote ya mabande kona ngai bote ya ma so monka mobali na ndako azo réclamer yo zala mama be o lamba bien te o se vi malamu te landela ye bien okomona akomane kolia pa mambweni ayeka na mikolo kutu papa kutu alia na ye bien te musu kutu bakomo kosana nini kini na ballonné libumunde za ballonné na ko kolia te na mela kate na lala asa ute kolia quelque part azunga melika te alali hotelo ka ta mwasa bien ta ko servir mobali te ta mibali bakenda kalibane za makambo belemi mabango libanda. Alors, conseil gratuit. On a payé votre deuxième maman. Conseil gratuit. En Gowana. Olingi oyoki. Boyi. Otiki na yo. Olingi oyoki. Oboyi otiki. Maintenant, la personne a conseil qui conserve comme mobali. Boyete. Boyete. Oso tchelie loso. Likola madeso. Moi, no karate. Otchelie loso. Likola madeso. Oso pena misuni. Yo wano tche. Mobali. Bande kwa tabino moko ezalaka te soko yebi te baye kolaka pona lelo to suki wana na bisa ke mission na ngeza pona obebisa te ezalaka pona robongosa bomona na dioti na dioti mo penza exprès kaka photo batindela kinga ya bomonga pe na dioti boy pona bomona biloko ni moi singa servir mon bali pona lelo to suki wana bon weekend à tout le monde, que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki. Babela mwana wa muntu wa mfa wa teleja. Babela mwana wa muntu wa mfa wa teleja. So baza ko te mwana muntu azana ba moyo kufela baboti. Profito sa nini? Oyo kape mate. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba ni besheneli bani betu. Bon, je fais de gros bisous. Bye bye.